Awa mama katika pesa natiaki pepinière nanga awa ya munene o bomoni bandunda ba légumes na biso ndenge boti en désordre ezaki awa boti en désordre totiaki yango awa et voilà la légume boti tango ekei na kopusana na ekosala mukala oyo na longoli ba légumes mo muke na tie awa nde bomoni na mukala oyo ndenge ezokende boye. Lelo bangai na ngai eza na boye lobi tango ekola voilà sikoyo biso wana yo na Congo na RDC ozolala pongi olingi kosala mosala te tala biso toza na poto ya mboka ya Amerika oyo misala eza misala ya pasi mais ozwi temps mpe ya kosala nini ya kosala bilanga na yo voilà. Bonjour, c'est Maman Cathy Kapesa, traiteur. J'espère que vous allez bien, voilà. Ça fait longtemps, hein, ah oui, na cadre conseil, il y a la femme sage. Bozomona, ah ouais, je suis chez moi, voilà. Naza lopa onanga, na poto, hein, les États-Unis, hein. Ndene sabino. Moi ça mayele asalaka o est important. Voilà bande ko balandi nde na yebisaki bino ke toza na été mama katika pesa asalaka mosala mingi ya servi traiteur wana ezali passion na nga na pona boss jali voilà bo remarquer que mama katika pesa na été ndenge na lobaka na sala vidéo na la sino nde na okata ba légumes na nga nde nazo conserver yango. Parce que nandé toza na été boye nga musala na sala kaisa ya traiteur et puis na sali bilanga nanga oyo bo remarquer eza bilanga oyo mama katika pesa asali na kati ya lopango na ye. Voilà na yebisaki bino na moment ya été na sombaka ba légumes te ngai ba légumes nanga nga moko na lonaka yango. Voilà bo remarquer kuna na suka na okota na bilanga nanga awa na tie na ba bande na biso totie ba mikala na biso nde tobengaka awa mama katika pesa natiaki pepinière nanga awa ya munene o bomoni bandunda ba légumes na biso ndenge boti en désordre ezaki awa boti en désordre totiaki yango awa et voilà la légume boti tango ekei na kopusana na ekosala mukala oyo na longoli ba légumes mo muke na tie awa nde bomoni na mukala oyo ndenge ezokende boye. Après to ekotia oyo elandi après to ekotia j'espère que après na ekotia lisusu mupanzi oyo et après to ekotia awa lelo bomoni ndenge ezokende voilà oyo nyonso eza mupanzi bo eza ngai eza mukala wa ngai na biso yango oyo coin boye ti na suka kuna eza kaka ngai awa totie bandunda na biso ya bitekuteku yango oyo nde nakaboli bamokala nanga yango oyo nde naesa bino mama katika pesa traiteur aza makasi ndenge Jehova apesaka ye makasi wana pe nazosala yango na bilanga nanga yango toa na poto tosali bilanga na biso awa tosali bilanga matembele ta matembele na biso ndenge ekoli kuna totie bandembi na biso totie ba poivron na biso voilà bilanga munene awa ndembi nanga yango oyo ta ndembi nanga ezokola ndembi nanga eza tout voilà bandembi nanga ndenge ekoli ezokende bien voilà bandeko balandi na yebisaka bino siko bino bato boza na Kinshasa bolingi kosala ata bilanga muke na kati ya lopango te eza malamu mingi te ngai so tokomi na été nasombaka nanga légume te nasombaka ndunda te nasombaka matembele te nasombaka oyo nyonso ya mike te o légume boye nasomba te kaka nde nalakisi bino lelo nakanisi bilanga na biso eza nanu nde nakaboli yango boye eza mwa pasi tozotiaka ba mai
malembe bilanga na biso ekokola pe lobi ntango na kobuka ndunda na nga recette na nga na kosala na kozwa légume vert wana na kobuka yango na kati ya bilanga oyo pe na kosala nini na kosala nango recette donc ya fraîche buka lelo lamba lelo oyo toza na pokwa na bimi mpona tia mai na kanisi botali nazokende kotoka mai na ngai natoka mai na ofongola pompe na nga naza na tio na ngai yango oyo nazotia sikoyo mai na bilanga na nga na ntina ete bilanga na ngai kokokola na ndenge esengeli ndenge elongo bani. Alors restez connecté mpona fongola pompe. Voilà bandeko balandi ya katika pesa ngai oyo nafongoli robinet na nga naza koarrose. Voilà atotaki céleri yango wana naza koarrose bilanga na ngai. Alors bilanga oyo ebandi na miso na bino tokokende nango lolenge oyo kino tokosilisa tokokoma kolia bilei na biso na bilanga na biso na kobongisa caméra na nga, excusez-moi. Voilà ngai wana naza koarrose bilanga na nga. Voilà naza koarrose bilanga na nga juste po ekoka kokola malamu. Toza na mboka na biso na RDC kuna bamama balingi kolona ta mwa moke te, balingi kaka bilanga te, balingi kaka misala ba bureau. Ngai mama na bino katika pesa naza na poto na mboka ya États-Unis d'Amérique. Lokola mabele na biso Jehova apesi biso eza kitoko, nesika tozovanda tozosala bilanga na biso tozobuka bilanga na biso. Soki nalobi ke nazolia matembele na ngai na sombi na ngai te, nazosala na matembele na ngai na kalingi Thompson, bato mosusu yo na États-Unis ozolia matembele, boliaka matembele te, bokozwa yango wapi? Tokozwa yango wapi ndenge lolenge nini? Parce que matembele na ngai yango bilanga na ngai yango oyo ka ndenge nazo arrose boye nazolakisa bino lelo ka ndenge ezokende boye lobi pe ntango ekokola bokomona ka ndenge ekoma. Balobi la femme sage bâtit sa maison. Moi ça maele yebela naza na musala ya service traiteur, nazosala musala nga traiteur, musala nga restaurant. Bayanga baliaka bio na moment ya été. Balobi to sakana to savourer na moment ya été parce que tant tokoma na hiver nyonso ezalaka te ndenge ezalaka. Biso wana nga wana nazo arrose toza na poto, naza madame ya poto. Mais madame ya poto asimbaki Kongo, madame ya poto aloni bilanga na kati ya lopango na ye. Na longoli ba peluzo mindele bachela biso ekopesa nga eloko te, ekopesa nga bilei te, na pikoli ba peluzo na bango pe na tie bilanga na nga. Kokamwa mama kasika pesa na kati États-Unis d'Amérique, mwasa mayele asali bilanga na ye na kati ya lopango na ye aliaka na ye kaka ba bio na bio. Soki mandunda na ye bandi kokola na bandi kokata yango na kati na etape ya liboso na kati yango bien na garda yango na malili plus ezokola plus nazokata okomona tokomi boye ete esili na tondisami congélateur plein kaka na bandunda. Alors nakolia bandunda na ngai pendant été hiver mobimba kino hiver ekosila tokoti lisusu na été na bandi lisusu kosala lisusu bilanga na nga ainsi de suite. Nalakisaka bino dernièrement comment est-ce que na conservera ba légumes pe bandembi na nga et c'est comme ça. Voilà na osa ba dépense belé te ngai nasalaka bilanga na nga yango oyo bilanga na nga ezo pesa biso bonne santé. Alors ezo bokola biso kitoko misuni eza tellement na poto bandeko balandi ya katika pesa télévision mboka ya misuni États-Unis mboka ya misuni soko olandi misuni boye na misala na biso oyo tolinga kosala mingi ya ba traiteur boye okobebisa na santé na yo. Alors ndenge kaka esengeli ndenge luka kaka
kozala mayele mama kasika pesa yebela lokola papa na biso pe alinga ba légumes mingi na cadre okende koluka okomi na bouteur moko boye ta mosusu olingi osala elubu moko boye oza na légume te fo kende kosomba nga na somba na nga te ngai na lona aka nde nalakisi bino boye bilanga na biso ezokende kitoko tala ndunda na biso wana oyo totiaki deya mokala wana esi esali deja kitoko ebandi deja kokola pépinière totiaki wana eza juste tolongolaka balégume wana to banda koremplace yango awa lobi mpe ntango ekokola nakolakisa bino étape par étape na ndenge tokobuka matembele to balégume na biso tozolona. Alors nakokota na kasi jusque mpona sopa esika mai ezwi te na continue kosopa mai na balégume na nga jesika kendo kanga mai noki. Ok, voilà tozo continue kosopa mai na biso jesika kanga pompe. Oh non, kanga bien. Voilà. Tozo continue kosopa mai. Lelo bangai na nga eza na boye. Lobi tango ekola. Voilà. Sikoyo biso wana. Yo na Congo na RDC ozolala pongi. Olingi kosala mosala te. Tala biso toza na poto mboka ya Amerika oyo. Misala eza misala ya pasi. Mais ozwi temps mpe ya kosala nini? Ya kosala bilanga na yo. Voilà. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique. Cathy Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Kapesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Cathy Kapesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. Voilà. Oh nyonso ba ngai nanga bomoni ngai ndenge ezokola kitoko. Voilà. Ezo ngai. Ezo continue kosopa mai. Voilà. Naza makasi na bilanga. Na Congo nasalaki bilanga. Na bandoki esa mosala bilanga. Potika mama kati asala bilanga na poto eza bongo. Ya. Ngai yo. Na Congo koko na biso ezali makasi na bilanga. Alors lokola bilanga ezali penza don na biso familial. Alors nga pe na ye na poto na lobi na kotika te. Mabele biso toyebi mabele richesse ya mabele loko esalaka. Bilanga eza mosala kitoko. To néglige yango te. Eza mosala kitoko. Bilanga epesa mbongo. Jessica, please give me water. Kido fongolo chama ya. What? Yeah, put water. Chama ya plus one. Yeah, bokolo balingala na ngai. Awa anglais ate ka lingala. Jessica, do you understand? Huh? I say put water. Chama ya plus one. Fongola pompe. Chama. My, yeah, you say good. My, say my. Say my. You know? My. Yes, my. Yes, my. Yes. Yeah, voilà. Bite kute kuna nga bandunda nga eza ba onyo sona lakse za kanga ngai. Eza kwanti ko ebanja wati. Ti na suka kuna. Voilà, andunda. Tozo toka mai tokota mukana biso. Oh. Na lata ki lipapa na obefisa boy. Ta bandunda biso awa déjà ezoke bien. Oh déjà tolongola ki na pépinière.
yango oyo ndunda deja ezokola kitoko yango bitekoteko yango oyo avec chef katika pesa traiteur. Voilà, na restaurant na biso so tolambi ndunda eza ba bio eza tobuki tolambi lelo. Voilà, soki etondi kanga mai. You know kanga? Huh? Yeah, kanga wade, okay? Yeah. Okay. Did you kanga wade? You understand? I say kanga, okay? Kanga. Did you kanga? Good, guys. Yeah. Good job. Yeah. What do you say? She said my tondi. Oh, my tondi. Good job. Oh, can you say again? Say. What do you say? My tondi. My tondi. Yes. So yoki ngai na ola sabana na lingala, eh? Yeah. My tondi. My tondi. Good job. My tondi. Ha, good job, guys. My tondi. Lokola my tondi to kozwa yango. Ka ndenge bana balobi awa. Bakoko balo balingala, my tondi. Thank you guys, okay? Yeah. I'm so happy for you, my tondi. Voilà. Biso wana tozo tia toujours mai na bilanga na biso. Voilà. Yo zo la ba pongi olingi ka batinda ko ba code. Sala musaya bilanga. Guys, tell us my my yes. Sanoki. Biso wana musala ngo ya. Naza tellement busy, na ça musa traiter na ça ba fête tellement elandana. Alors, malgré na sali sous le bilango yo. Samedi na ça en fête. Bon on a bili na otinde la bino wana. To saka musala tozo. Be careful, guys. Okay. Yeah. Voilà. Gawana bakoko bachilanga mai na kacha wa. Nini wana? My tondi. My tondi gwema. Yeah, gwema my tondi. Oh, good job, guys. Good job, guys. Faut la sabana lingala. Eza na bakode mususu awa. Obeteli mwana boye. Mwe mundela yoka ezate. So like c'est français. Ako ko luka ndeni na ko yeba. Eloko nini olobi. Na lingala pe to komi pe na Google Translate ya nini komi na ngope me. Au moins lingala eza au moins bien na ba secret ya bana. Eza bien. Eza te kotindi mwana lingala mwana obaluka oyeba te. Voilà. Oya nga bazolo balingala. Yoka my tondi. My tondi. You guys, I need more. More water, please. Yeah, my. Chai bele tonda, okay? Yeah, ça c'est Katika Pesa. Maman Katika Pesa servi traiteur. Voilà. Tozana pona ko sepelisa baya biso. Nesa ki bino ko sala bilanga nga. Et voilà. Dès na esa ki bino na promettre bino na sala pe bilanga ngai. Na itandi moko ya munene ya lopango na ngai. Mama lopango asali bilanga na ye. Ah, ezala nango kaka bongo. Yo ozola la pongi lamuka. Lamuka mwasa mayele. My tondi. Good. Thank you guys. Huh? Boso salisa koko bien. Yo gwema happy, okay? Oh. Good job. Ah, voilà. Bozwa oyo essentiel. Hein? Bozwa oyo essentiel. Ngana na mikana ngana zokota. Oh là là. Ah, toza poko, toza nini kutu. Bomona kwa moi toza moi boy. Tokomi da 21h, vidéo na osala ngo tokomi 21h.
Bomoni 21h à poto. Voilà. Tout ça 21h. 21h à poto. 21h oyo bomoni tout ça boy. Oui. Molili nanu ekoti bimi lokola 18h. Tout ça 18h te. Ah toi en États-Unis. Voilà. Tout ça 21h. On a tout ça msale. On boit kama iboye so na sisi. Na ki osa msa traiteur. Pour na za na fête. Basala kaka. Basala kaka. Guys. I need more. Be careful. Okay. Voilà. Yeah. Voilà. Chef katika pesa traiteur. Voilà. Yeah, I need more. More, that's it? Yeah. I don't think My tondi. Intéressant, n'est-ce pas? Oh, my tondi. Go open again, please. Open here. Kanga, kilo kanga mai tondi kika. Kangamai, good job. What do you say? Say again. Come. Say again. Kangamai. Yeah, kangamai, okay? Good. Watch my hands. Okay, wash your hands. Say sokola maboko. Sokola maboko. Huh? You sokola maboko, okay? Yeah, suka maboko. Yeah, sokoma maboko. Good job. Okay. Bisoana. Yeah. Alors, yo zelaka batinde yo bakode olingi même pas kolona tama tembe na sima lopango. Oh ngai nazosala boye eza wapi? Toza na États-Unis. Bokasi toza na Idiofa. Toza na Madimba. Toza na Luozi te, hein? Voilà. Are you tired, guys? No. Okay, I need more, please. I need more. Okay, bobakisa ebele, okay? Toka ebele, okay? Ebele. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique. Cathy Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Kapesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Cathy Kapesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.